Allo bandeko scandale na luozi, scandale na luozi. Bato banda bac. Banda ekufa. Banda ekufa. Félix Tshilombo na Baluba. Na Kamere. Na ministre de la Finance Kazadi. Balingi kutu ata mukete kosoma bag na luozi. Alors que RDC, surtout Kinshasa, ba Congo mutelesa. Baluba nyonso batiki mbujima ikananga. Bazana Kinshasa. Ba Congo mutelesa ba. Parce que ça est province improductive. Province moko improductive, ils ne produisent rien. Donc ceux qui ne baluba nyonso bazongi na mboka na ba okufa ba kolia loni. Alors sikoyo biloko ezako pola ba camion mo eka sezalité pona Baluba, pona Tshilombo, pona Kamere, pona soki Kazadi na ba tumba na ba justice. Donc partout bango na bango ba se réunir ba boy na motema moko ko somba bac pona peuple congolais alia. Donc Baluba, Tshilombo, Kamere balingite ba congolais balia. Parce que ceux qui ba Congo, ils ont un problème. Qui ne sait pas où liater. Ceux qui ba Congo, ils ont un problème. Qui ne sait pas où liater. Voilà. Si quoi ngai na zu numéro ya président Moïse Katumbi. Ngana obengai. Anya ki ne ba Congo ate akenete. Bongo siko so biya so mabag. Ceux qui ont bien ça na Kasai, so ba Congo abilote. Na zui numéro na ye, ngai na kobenga ye. C'est malheureux. Baluba, Tshilombo, Kamere, parce que fermer miso. Baliko yoka yangote. Bac ça combien? Kamere il va sur 58 millions awa. Mais bac est combien? Bac est combien? Biloko wana, eza biloko mona louose fait la 3 4. Et quoi ça met mon côté? Na mbongo yo eza na Bakongo, bac est cause la mon côté. Siko mbongo nyonso ba Congo botinda ona Kinshasa. Moi siko yo bango ba Congo baso mabaki na bango ezati. Ngalo ba ina bino ngaza 100% mu Congo. Naza mongolo wala ngabanga yelo te. Ngaza mongolo wala baki na musikanda bengaki na bila. Boluka mu Congo o abanga katele tinga ayibiki manyanga. Comme ça na ko benga ye na passé ye allez. Abandonne baki manyanga. Bozo kima po bozo ba pere. Bozo ba pere bozo ko banga. Ngabanga de liwa c'est quoi? O akufati nani? Oyo akufate nani? Baki on est à combien? Baki on est cause la même 4. Monsieur ezo longo kuna ezo ya, monsieur ezo na tango Kasavu elle est combien? Est-ce que président de Kasavu to rejoindre les choses? Bati lo mudo ay oyo boche ministre de l'économie Kamere ayebi kutu luozité ayebi kutu makambo ezo leka kuna te mais ministre de l'économie yemda este ale ministre de l'économie Kamere azo foutre merde azo sala mode banda kota Kamere lo na sala Kamere osala quoi elo de na Kamere na Tshilombo pareil bagi banda kala ezo ko mon mususu edindaki ya luoze dineke kei o wane utisuko na mpioka baina ngwana mais il faut qu'être saka mutuka moko ba mituke beleza ko zela eza na marchandise eza ko pola. Merci. Na ipsibino mu Congo manianga o ebi kolobaki manianga neti ba suki na ba benga nani koloko ya luozi benganga na 06 51 03 90 81. Songa no bina na lingala yoko ba ina manianga. Comme ça ti na mongolo wala ti na kina malozi na mboka o ya mère na biso. Ti na yunga na mboka ya père, il faut ba yoka. Voilà. Donc 100% na zate kuto tata soki mutete tata soki tata non 100% mongolo wala. 100% mongolo wala. Yona banga te. Parce que mongolo wala banga te. Ba mongolo wala ba banga ka te. Pe zoba ya mongolo wala zaka te. Mongolo wala zoba zaka te. Fuidi. Bandeko
nanga tangu kaka na yoka kilikambo baki mbala moko na longwe na matadi na futi ba transport na yepo na ya komona réalité botala camion oyo plein na malala et sali presque 4 jours awa kiadi pona nini baki oya munene bandayo kosala e kufa ki bandeko sikoyo baki ya muke kaka ezali kosala mais au moment je vous parle baki oya muke ezuma fipane pe baki oyo ezosala oya muke ezuma fipane balongoli pièce baki kosudesi yango quelque part donc baki kokatisaka ba après midi lelo toza le 28 juillet 2023 botala camion malala kiadi camion oyo balobi esali 3 jours déjà mawa batu bazoko fâché tala ba camion plus de 30 camions baki yango ezokatisa kaka camion moko ya munene eza pasi bandeko population ya Luozi balobaka pa bakonzi me bakonzi bayi donc bayokaka te botinda baki ya nouveau oya 60 tonnes tala sikoyo baperesable mawa kiadi yenkenda bopanza video oyo etambola na bakonzi bamona bazwa solution na lombango nyonso kiadi mambo mpasi kumanianga société civile azolela banotable ya Luozi bazolela badepute botala nanu kutu botala malala oyo tala peresable kiadi peresable yeti bola mobola botala bino moko quelle perte eza pasi bandeko eza pasi bino moko botala bien tala malala tala ya perte ya mndenge boye vraiment perte panza yango bakonzi bayoka parce que la fois passée mutu moko auta na matadi aya koloba keno baki ya Luozi eza nango bien nge siko yaka loba lisusu yaka botala bino moko eza pasi bandeko yo batindi yo pa gouverneur oya kotala situation ya baki aye koloba naye no makambo kutu bato Luozi bazali koloba eza ndenge wana te baki eza nango bien et pourtant baki wana munene eza baki moko botala siko baki oyo bozomona yango ezokatisa bakamino oyo nyonso ifo ekatisa bakamino oyo nyonso mais baki oyo ememaka kaka kamino moko eza pe kaka na motere moko donc eza pasi tala mwa fibaki oyo babaki oyo yango ememaka batu bakende bilanga do babaki oyo normalement fo ememaka kaka batu oyo bakendaka na bango bilanga tala mwa fibaki oyo bakomi baki Luozi de tala mwa fibaki oyo nga nazobenga bankala ngunga epuis ndenge ekendelaka panti ekendaka panti bongo soki bademare moteur mama hélicoptère akosati donc bakonzi bozwa solution na lombango botinda baki ya sika na Luozi baki oyo il faut peser 60 tonnes baki ekomema 4 camions ya minene 8 camions ya mike donc eza pasi botala fleuve yango ndenge eza munene tala boye tala bino moko bozomona bozali komona tala fleuve yango Gayard ti kuna bazoyebisanga mpe na Kimbemba kuna bakamino eza ebele oyo toza na ngambo ya Luozi na Kimbemba mpe balobike kuna mpe bakamino eza ebele eza pasi vraiment mboka na biso vraiment eza pasi mais tokolemba te lokola biso toza ba journaliste oyo tozwaka ba information vrai et fiable yango na longwe na matadi na ye na lombango na ya ko vivre réalité sans tout toma buka mona buka kuikila eza pasi bakonzi bozwa solution pona bake parce que même ta bake oyo ya munene oyo eza kokufa bake wana pesi do etoboka nango tala bake oyo bozali komona yango baki ya munene mais baki oyo bozali komona eza pe ya kala donc si etoboka nango ezosenga faut ba changer yango mais ti sikoyo l'état apesa promesse yango pe ti sikoyo population ya Luozi bazali kozela mais eloko moko te ba député batelemelaki likambo yango
mais ti lelo yo 0-0. Honorable André Kuzunduku yepe alobaki aganga kikutu na mesha nyonso alobaki honorable André Kuzunduku, mais 0-0 kaka mawa. Le pouvoir n'est pas décentralisé et le réseau Bomambo Karabisangwana. Pour ne pas ma bague. Des recherches scientifiques récentes montrent qu'un légume consommé quotidiennement augmente les symptômes du diabète. Ce légume commun. Gouverneur Azakwana. Mais à cause de l'autre, ce qui Félix Tshilombo a l'obité. Donc le pouvoir n'est pas décentralisé. Donc de toute façon, pas un dictateur à Ali. Le pouvoir est décentralisé, c'est pratiquement impossible. Mboka, c'est un mbongo andengwana. Kaka ni kabwa baki nde one comme ça quand mundela c'est kabiso hein. Même les kabwa baki de pouvoir ko mundele. Donc bango bazana idée que et loko yo e ko sala aneboye na aneboye e koko beba to luka remplacer rien. Oyo muso auto kufa soko kende auto kufa. Et loko ku filmer comme mbongo te. Makoma mbongo. Ba retro commission 170 millions pour ya koyiba. Banda ko soma ma États-Unis na Belgique na France tout ça. Tozana ba to komango nyonso. Mais pour na bongisa mboko oui piqué mitema mabe soki batu kananga naka mbojimai baza ko bongisa ngote les deux villes les plus sales ya RDC ba ko bongisa vraiment ba province mususu est-ce que ba mais siko bino boko élire Tshilombo pour ça la soni boko voter Tshilombo ko pour asala nini oui ça pas ça nini biloko mike bikiti biloko oyo ba bac et ça biloko ko tshaba point mais rien si qu'on a retrouvé PC mandat pour na asala susu nini ah mais qui motema be ya yani bonjour susu caméra motema be ko sakanate ah ministre de l'économie est-ce qu'il y a bilose ah ministre de l'économie situation ko ya bien mo eh ba ouais bon benga muto asa mayela za mayela ni ti caméra za nango mayela ni caméra za nango caméra banda caméra zu poste et là on est sali bilan naye chaotique Tshilombo bilan chaotique. Nana zana bila bala muna. Bilo vraiment mike. Oh yo province zo lesa Kinshasa, Butu Moi, zo lesa Kinshasa. Il faut tala bilo zo pola. Bilo zo pola. Après caméra koleka, excellence, ce que service. Wa! Balinga comme excellence hein. Balela comme excellence. Ngamona bino zéro. Ngana mona bino zéro caméra. Yo nga na mona bino zéro. Ngai président ya mboka wana 2 ans bato bazana poto ba ndeko zonga parce que na yebi na ko attaquer pa wapi mais bino kozana boyi pa bo attaquer te boyebi na bino te to ko attaquer pa wapi po peuple ali boyebi te des villageois boyebi le côté Hemawa de temps en temps peut-être bato diriger pour lui mais bato ba uta wapi bato yo mais biloko mike ba yebi ngote bazui sikoyo 21 000 allez yo député zwa bazui nini voiture yangoyo tala déjà ba idée bazana ngo zwa 21 millions zwa 21 000 par mois au trahir mboka allez zwa sur voiture yangoyo trahir mboka allez yo kamere oyiba ko kene prison yaka siko kutu na économie oyiba bien c'est ça mboka koma koyiba na kobina ba kamere baso kobina Tshilombo baso bina mboka ezana problème kobina na koyiba c'est ça kobina koyiba basi baza bina ba 3e bureau ba 4e bureau basubile mo banda tout allez baza à l'aise ah mundele ko ya wana muna biso ba makaku ta mundele benga biso batumuni makaku ana torte parce que makaku a progressé kate a matière nzete a kiti ya kwanzi mutu a matière kiti ya kwanzi mutu a progressé kate pareil 5 ans na pouvoir et loko boko la peuple qui to sali yangoyo ezate atukeza mawa hein 5 ans na pouvoir hein et loko to la peuple que to sali ata oyo ezate mawa biso ba Congo ya mawa biso ba Congo ya mawa to ko sangana bato modèle wana te to ko sangana bato marque wana te
parce que tant balobi que Batu, parce que la RDC, on va les Congo. Kasavubu, aki président, tu es pas teke, mboka na pasi. Biso tu es pas teke mboka, ba miyibi ba la. Tu es pas quitté. Tu es ba miyibi, tant Mobutu aye, et na ba luba. Tu es ba miyibi, na ba tangue. Biso ki mo yibi, tu es pas kiamote. De toute façon, de 60, ti na ba 64, banda kwa Kinshasa ba non la sa clé. Ça fongula. Ba maman ba te ka biloko na wenze, biloko de la na wenze. Ah, c'est na bateau, na bateau. Quand on parle de l'homme en RDC, c'est Mukongo. Donc, si on a Mukongo, donc c'est pas la peine. Ah, mais non, comment bateau, beaucoup de gérer Mbokate, bah, il peut être gérer Mbokate, nini, biloko Mikeli, tu vas back, biloko Mikeli, tu vas back, vous avez remonté. Ah, mais c'est grave quand même. Katumbi, Mouto Katumbi, à l'équipe, parce que Katumbi, c'est un homme de terrain. Il y a Salaka, à sa expérience professionnelle. Mais ma caméra, on a bâti le mot. Expérience professionnelle, ce qui a balaté. Ce qui a balaté, la délicate sexualité. Eh, ma minga. Eh, ma ouais. Ngai le 11, dans la louose. Non, ça, un mot. Le 11, hein, dans la louose. Non, ça, un mot. Voilà. Ah, Nzambe nangaye. Wapi moi non. Boyoka oyo. Abanzi boyoka yebete. Voilà. Voilà. Boyoka. Et voilà. Alors, bato aboye. Et l'autre bako sa pona boka. Hein? Boyoka oyo yazo lo bawana. Bato aboye. Bako sa le loko ni pona boka. Pouvoir ya biso balupa. Regarde-moi ça. Bah, évitez que c'est une république. Pouvoir y avoir l'oba, une villageoise. Ah! Batoyo. Ah, Nzambe, to sangana ba nani biso ba Congo vraiment, to sangana ba nani. To sangana ba nani. Les dieux de chez nous, permettez-moi un peu. Là, je vais parler en Chiluba et vous allez interpréter. Là, je vais parler en Chiluba et vous allez interpréter. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de Mobutu. Muchikondu cha Mobutu. Muchikondu cha Mobutu. Muchikondu cha Mobutu. À l'époque, je vous ai dit hier. Mafuta va mujitungemu. Il y avait l'argent dans cette province. Oui ou non? Oui. Bantu bafo bafuma kula ni kula balo mujitungemu. Oui ou non? Venez de plus loin vers ici. Oui ou non? Oui. L'argent qui était ici pour soutenir les familles à Kinshasa et à Lubumbashi. Il y avait un Kassaya à la tête du pays. Est-ce que Kassaya vous l'envoie du Tungani? Et ça fait combien d'années qu'il y a mené un Kassaya à la tête du pays? Parce que les gens passaient entre tête banga tabukaleng malo soja tekete maluka futekete balo nono antabukaleng to la gloire doit revenir à Dieu. Kassaya rentrer auprès du Seigneur. Au moins tu vas villageois oyo rodel oazolobo. Donc makambuto époque Kasavuko bon ba yibina wangote. Ba yibina wa village Erwana diama eza na Kasai, mais bandeko na Kasai wana na Mbuji Mai yo étranger c'est-à-dire mu Congo Mongala aux endroits aussi ba nini diama ya kunda te di na ibite so bino ka muluba na sangwa diama tango zo renye kuna bato mbongo kaka baluba hein Tom Soso Kola, bato mbongo, baluba, pour la diamant. Mais bon, l'autre kananga. Kinanga malose, les gens ont musika. Webi kinanga malose. Bon, l'autre la Mbujimai, Yunga, et les gens ont musika. Webi Yunga. Et pas na kuna, na mongolwala. Kinanga malose, et les qui kananga na kitoko. Même tout l'ankutu, et les qui kananga na kitoko. Pondo ezate, pondo pesate. Na Mbujimai pondo yake. Bali kolia pondo, mais ça te pondo baliaka et uta luozi. Pondo mulu baliaka et uta luozi. Mapa et uta luozi. Alors, bon pour ni bako tonda na kisasa te. Ba tondi tina luozi pa na ngakuna ebele baluba.
Pour Rolia. Pour Rolia. Kende na Mbujimai, Mukongo Azate. Kena Kananga, Mukongo Azate. Mukongo Sani Mula. Mukongo Sani Kuna Bwebsanga. Mukongo Kenda Atika Luozi, Atika Matadi, Atika Mwanda, Akende na Mbujimai. Kosani. Mais dites-moi, Kosani. Pondo, Ezate. Bon, le bac, pasteur Mukongo il exagère. Bon, le comme toi qui n'a pas Kasai. Pondo, Ezate. Balia makelele, on aime so makelele. Fois makelele. Yo Mukongo mulubalo bana yo muza Mukongo te. Nga ba koza na 1000 nga muko. Na iba na wataki bango. Tala bazimbo bazuko ka eloko te. Ba oyo villageois aketi na village kuna na mbushi ba bandeko no bakuna siko. Oh, bocha yena prière, tant tozalaka na mbongo, kasayete mutazalaka ba remarquer que eza échec. Oya uto kufa ukende. Akufini. Makama mbongo. Makama mbongo ye na nani? Makama mbongo ye na nani? Hein? Makama mbongo oya kufeli ye na nani? Oh, mais c'est regrettable. Kuna toka kaka bayibi million. Bayibi mais mbongi sa mboka di. Oh, bayibi million. Oh, 170 000. Il fallait Tilombo azo 120 millions. Oh, wana kufi. Il fallait 50 millions. Tala. Kimo yibi. Président ya nini? Ya Cour constitutionnelle. Badi Baramuluba. Ministre de la Justice. Tumba Muluba. Ministre ya Intérieur. Kazadi Muluba. Ministre de la Finance. Kazadi Muluba. Mokonzi ya banque ya Congo Central Muluba. Ay. Nzamba lobi botala bino moko ba kokelo kote. Botala partout baluba ba kokelo moko te. Ndeko moko utokima na tribunal kuna. Juge Muluba. Procureur Muluba. Greffier Muluba. Sikoyo mutu oya fundaki Muluba nade avocat Muluba. Plateau Muluba. Ndeko asise procédé. Taba ba pema Akimi a se retrouver na Brazzaville. Ah mais ça c'est quel pays? C'est quel pays? Bavani ba mon procureur, greffier, juge na plateau bango tout bazo na Kiluba na Chiluba na parquet bango ñu son na Chiluba ndeko mkongo Akimi akina Brazzaville. Regarde-moi des choses comme ça. Pe les baluba bazo na normal. Ay lo bata boye vraiment boza ko s'attendre na nini na lobaka na bino na 2018 ke Chilombo akosala loko te na musala nzambe ya Mukongo. Naza musala nzambe ya Mukongo. Na lobby songa na lobby akosala loko te. Na tango afalama soki falama yoki kako Mukongo mutazoloba baza suna kimia te. Baza suna kimia te. Baby ke mutuang batuana ba rezonaka. Ya wana moni Mobutu. Toutefois, il parlait à son lobby que les Bakongos sont des hypocrites. Si mon Congo a lobby, mamou qu'elle est, cela veut dire qu'elle est. Parce que nous réfléchissons. Mamou Sousouana. Bamususwana Badeko nanga ya badi secteur et l'autre moi salami eza ce qui ça c'est bac Luozi je crois que wana mais bato ba koyoka yango ba kotsanga ngapi na kotsa bato so badi secteur to de prendre na pasteur ya protestant ya Luozi to yeba soki ni toko sala poto sunga en attendant solution en attendant bakemonana ngai lobby na obenga Moïse Katumbi
na oyebisa ye ozani so na zwi ye na oyebisa bango ozani donc kozala contre ngai te parce que bato wana bakobenga baétranger ntango baedaka baprovince mosusu balobaka te ntango bakatumi wana bazoede baprovince mosusu balobaka te so ekomi ya bakongo non ngai lobi na kobenga ye élection Katumbi Chilombo akopola mbala moko. Voilà, merci.